Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso to bandeko na ngai napesi bino mbote mingi. Babino mama Elia Nitu napesi bino mbote ebwe mavimpi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boza malamu? Boni bino bandeko na ngai, est-ce que boza malamu? Boni tongo na bino journée ya lelo eza bien? Ngai kote na ngai ça va kimi ezali nzambe ya mawa alamusi biso na makasi. Bino pe bokomela ngai nde bomesana kokoma koyeba ki boza malamu esala ngai esengo. Merci na bino nyonso to bandeko na ngai obokomaki mama Nitu tuko wazima, mama Nitu tuko wazuri, esala ngai vraiment plaisir. Comment on a ngai baza ko répondre quand même na baposa na ngai ezosala ngai bien, ezosala ngai vraiment plaisir. Merci mingi na bino nyonso to ba disposer ata na bino pona kotala ngai mama Elia Nitu to pona koyoka penga na bino en tout cas merci mingi. Lelo mama Elia Nitu naza na mwa mawa muke, mwa mawa mingi, mwa mawa penza na kati ya motema pona lisolo moko oyo na yoki video moko batindelinga awa ya bato oyo kaka babengami basali na Nzambe. Babengami basali ya Nzambe. Mosali ya Nzambe amemi moto tina liwa. Mosali ya Nzambe amemi moto tina liwa. Mais avant na kota na lisolo na biso yango, malamu na tiana no voya ye moko papa yango boyoka ye ndenge aza koloba. Papa oyo azali pasteur na Afrique du Sud. Na kati Afrique du Sud kuna esika vandaka na mwasi na ye na bana na bango na kindumbo ka ba passer bazar nango balinga kokanga ba ceinture ba pantalon na bango te. Akendaki na Congo akia kokitisa ceinture na ye kuna na Congo akia kobala mwasi mususu potala kina mwasi na ye na Afrique du Sud na bana boyoka nanu ye avanga na kota na kati ya conseil boyoka nanu ye moko mosali ya Nzambe ndenge nini aza kopesa ba detail ndenge aza kopesa ba detail ya ndenge aboyi mwasi tolanda biso nyonso avant na kota na detail ya lisolo bolanda. Je me réserve des motifs, je les ai gardés pour ma belle famille. Comme les gens ont l'habitude de les faire, boyoka à polémiquer sur quoi que ce soit. Boyoka. Parce que je ne viendrai pas ici pour entrer en détail et donner la façon. Donc c'est ça que je tiens à vous informer aussi. Alors, comme j'ai un problème de la charge, je vais poursuivre peut-être plus tard la nuit avec l'enseignant. Ceux qui pensent que cela peut faire l'objet qu'ils ne puissent plus m'écouter, si vous êtes en droit, c'est votre droit. Mais j'ai beaucoup d'écriture, beaucoup de postures et de force, d'énergie. Vous prouvez que rien ne va m'empêcher à continuer d'apporter la parole à ceux qui ont toujours souhaité que je leur apporte la parole. D'une manière ou d'une autre, nous serons là pour apporter et partager la parole. Mais quant à ce qui concerne le statut de marié avec la sœur, mamie, et tout ça, c'est terminé aujourd'hui. On n'est pas ennemis avec elle, et là, mes enfants, le reste des choses, c'est entre nous. Ce diable qui aime aller creuser pour aller créer des problèmes, c'est vous qui avez l'habitude d'écouter des commérages, des critiques et tout. Allez de l'avant. Je ne vais pas commenter plus que ce que je viens de vous dire. Pour le reste, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci. Mais je voulais chercher à polémiquer sur quoi que ce soit, parce que je ne viendrai pas ici pour entrer en détail et donner des choses et des choses comme les gens ont l'habitude de le faire. Quand un couple a des difficultés, ça devient, on va aller demander à celui-là, on va demander à celle-là, ça devient le buzz dans le net. Moi, vous ne me trouverez pas dans ce genre de bêtises, de bassesses, d'enfantillage. Même si quelqu'un ira parler des choses contre moi, je ne reconnais pas ça. Et que celui qui voudra suivre ou écouter, il est libre de suivre. Mais moi, je suis égal à moi-même. Je fais des choses que ma conscience peut soutenir. Alors, donc, je voudrais, avec regret, aujourd'hui, vous informer que depuis la date du 4 février de cette année même, j'ai pris la décision d'annoncer officiellement la rupture de mes liens maritaux. Je le dis ici parce que vous, je suis très connu, vous me suivez de partout. Donc, c'est la lettre même que j'ai écrite à la famille de la mère de mes enfants. Ne me demandez pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait, non. Je me réserve les motifs, je les ai gardés pour ma belle famille, je les ai remis. Et peut-être
demain, cela pourrait nous amener dans les tribunaux. C'est alors que je vais donner, produire mes preuves et autres. Donc, aujourd'hui, dès aujourd'hui, je tiens à informer à l'opinion, partout, vous qui me suivez, et qui avez encore le désir de me suivre. Vous savez, moi, je vis au-delà de ce que les gens disent et peuvent penser de moi. J'ai pris l'option de me discipliner sérieusement, de remettre en question beaucoup de choses. Je vais le dire par rapport à la parole au fur et à mesure. Il s'est passé tellement beaucoup de choses. Depuis 2015, j'étais dans l'observation. J'avais ma part de choses que j'ai eu à fixer. Mais cela n'a pas pu résoudre la chose. Jusqu'à il y a 2 ans ici, c'était passé quelque chose. Donc, je ne voulais pas traiter ça dans la pression, ni l'emballement. Donc, je tiens à vous informer que depuis le 4, j'ai pris la décision de rompre officiellement avec mon lien, mon statut de marié avec celle qui est désormais mon ex-femme. Donc, je vous l'annonce aujourd'hui. Donc, je ne suis pas marié à elle. Ne venez pas me demander pourquoi, je ne vous le dirai pas. Comme Joseph dans la Bible étant un homme de bien, nous ne voulons pas diffamer. J'ai voulu rompre secrètement. Je l'ai fait secrètement, bien qu'elle l'a toujours insisté. Et tout. Mais il y a eu beaucoup de choses, personnellement, qui font que nous ne pouvons plus continuer ensemble. J'ai des raisons. Dès la parole, je suis un enseignant de la parole, vous le savez, des raisons bien fondées qui me poussent, me permettent de me marier, de me remarier, dans la logique de l'homme peut. Donc, c'est ce que je tenais également à profiter pour vous le dire. C'est la mère de mes enfants, par respect pour mes enfants, par respect pour la femme. La femme, par respect pour sa famille, je me réserve de venir ici pour vous donner suite. Ceux qui croient en moi, qui ont confiance en moi, croyez qu'il s'est passé des choses. C'est un foyer, je regrette des sentiments de ce que ça va blesser. Vous me voyez, je ne suis pas fâché, j'ai dû chercher à me gérer pour atteindre cette quiétude pour l'annoncer. Donc, dès aujourd'hui, vous avez toujours posé la question pourquoi je n'ai pas d'annonce sur moi. J'ai observé, mais il y a des comportements qui se sont affichés contre ma personne, contre mon intégrité, contre ma dignité, des choses très déshonorantes qui me poussent aujourd'hui à user de mes droits que me donne la parole de rompre cette relation. Et donc, je vis ma vie, je me consacre jusque là où le Seigneur va me conduire à sa façon. Donc, c'est ça que je tiens à vous informer aussi. Alors, comme j'ai un problème de la charge, je vais poursuivre peut-être plus tard la nuit avec l'enseignant. Ceux qui pensent que cela peut faire l'objet qu'ils ne puissent plus m'écouter, si vous êtes en moi. Voilà, bandeko oyo ezali pasteur moko azala en Afrique du Sud kuna na mwasi na ye batindeli ngaka video kotindela mwasi na ye komone mami que son âme repose en paix parce que atiki biso déjà aza sikoyo na mokili oyo tasiki na monde spirituel déjà mwasi na ye komona ye mami balobi na ngai boye na moto atindeli nga video tosololi na ye mwa moke alobi ke pasteur oyo aza na Afrique du Sud akendeki na Congo kuna ntango akomi na Congo atombe amoureuse ake kolinga fille moko na Congo abali fille yango. Alors tango sango komeli na mwasi na ye bakomi na batiraillement et tout pasteur aboyi mwasi alobi ka lingi susu mami te que son âme repose en paix ndeko na biso ya mwasi alobi ki alingi ye lisusu te pasteur alobi ki aboyi ye aboyi alingi na ye lisusu libala te alingi lisusu te akomi courrier atindi na famille ya mwasi mpona kobisa bango ke libala ekufi libala esili ke ye alingi lisusu te eza na bacomportement oyo ye asupporte mingi mais aza mama ya bana na ye asupporte na bacomportement mingi ya mabe oyo akoki kodevoile te na public kaka famille belle famille moto bokoyeba makambo wana mais
biso ba musu autre koyeba makambo na te par respect pona mwasi. Mais depuis les 4 ya mois oyo, les 4 awa ndazo ki décision osala nini ya koboya mwasi. Alors sikoyo ndenge boyebi ndenge bayembaka l'amour ebomaka, love ebomaka, quelquefois ebonganaka assassin. Eloko sikoyo koboma ndeko na biso mami ekoti na sa mabele eza bolingo. Bolingo mutu ebomi ye asupporte te komona mobali na ye oyo aza na etikete ya pasteur akende kolinga mwasi mosusu na Congo, alingi mwasi mosusu atiki aza mama na bana, quel que soit problème bakoki kobongisa me babongisi te. Donc ndeko mami ndenge akufi boye na motema na ye azaki toujours na pose ya mobali na ye, azalaki na bolingo ya mobali na ye, mobali nde alingaki ye lisusu na libala te. Alors bolingo wana ekomi koronge, ekomi koronge ba souci ekoti, ba souci ndeko mami asali ba souci tina ndenge souci eye komema ye na liwa. Mais avant mema na liwa boye mobali asati ndeki déjà lettre ke ngana yo libala eza susu te officiellement ke tosali nini to boyani. Pasteur ango abiki Bible ezo permettre ye akabwana na ye na mwasi pe a se remarier ana droit na ye ko se remarier. Sikoyo nangaki kaka analoba mwa mukie na makambo oyo ya babolingo na kati ya mabala. Na babolingo na kati ya mabala eza na makambo ebele. Mutu mota linganaka na mutu polo bibaboyana. Meza makambo oyo yaka kokota na kati ya bavi oyo etindaka bato basa nini bato tango mosusu bakabwana. Ndeko mwasi atiki bana na ye akina sa mabele. Yango naza koloba na bandeko oyo boza kotala nga ezaka conseil nazo pesa. Soki ozana mobali bozana bolingo. Soki bolingo entre moko na bino to yo mobali moke mwasi azolingo lisusu te, to mwasi moke mobali azolingo lisusu te, eloko leki tika ezate. Ya solo biso nyonso toyaki ana sa moi pour un jour to kufa to zonga na monde spirituel. Mais ezala baliwa moko précipité te, ezala baliwa moko te parce que bolingo sili yango wana obanda ko nyokola motema pona mwana ya mutu mususu. Onyokoli motema pona mwana ya mutu, mwana mwasi ya bato a souffrir ti akati motema akufi. Nani asali perte? Mobali asali perte te. Pourquoi asali perte te? Parce que na motema azaki so na bolingo ya mwasi te. Alinga kine lisusu mwasi te. Bolingo ne sozo ki nango direction mususu. Siko bato ba perdre ezali bana oyo ba perdre mama na bango. Na mokili kufela papa me kufela mama te. Kufela na yo papa, mais kufela mama te. Bana ba perdre mama na bango. Bana ba tikali ba orphelin, mama za susu te. Ndenge mama kokozwa soin ya bana, ndenge papa kozwa soin ya bana te. Ba famille na ye, ba ndeko na ye, ba yaya na ye baleki ne ba perdre mami na bango. Mami na bango kuti na sa mabele akei. Mais mobali oyo ya pasteur oyo ya tikali mukila nepe katani te ekobana nango kende de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Eko kende nango même mutu akufi bomo ya mutu kufi ekei na se ya mabele. Yango wana bandeko tango boza na kati ya bolingo. Bible bi ata nature ko enseigner bino te nature oyo soko tali ba fleur oyo mona er moko ko pa na mabele pa na mabele. Et na période moko ko mona ba fleur e boti nzete mobimba. Et komi kitoko, moi nzete komi kitoko, komi va ba fleur et bimi kitoko bozo sepela na nzete. Mais période mususu ko mona ba fleur ne so nini e ko nzete e fané. Eza lokwa makambo so tokuta na kana na vie. Eza lokwa bolingo. Bolingo koki kozala pe ekoki kosila. Ba divorce e sala makana ngo tango nyonso. Mais eloko moko kaka place ba divorce to koma komona lango mabe na batu o baza ko tambwa na étiquette ya nzambe likolo mapeka na bango. Oka oyo pasteur, oyo docteur, oyo bishop, oyo archbishop. Bango ndenge baza na étiquette wana, il faut baza na ba exemplaire. Ata likambo ezali, Bible lobi que les forts supportent les faibles. Ata likambo ezali étant pasteur, oyo sala ka bato ba délivrance. Tango oza mwasi na kati ya ndako, e komoni mwasi na za bisaleli mabe. Lukela ya ta délivrance o délivrer po yo oza mosali ya nzambe tika batu mosusu o na bazana bango ba païen bakabona ndenge balingi parce que bazana kati ya kobunga. Mais yo étant que pasteur okoki ko boya mwasi ka boyete pour la Bible on permettre yo que oui tout est permis mais tout n'est pas utile non plus pasteur, je suis désolé.
tout est permis mais tout n'est pas utile. Moi si soko ozaki na ye bovandi boboti bana aza na bizaleli mabe boboti mona liboso boboti mona mibali mais mutongo aza na bizaleli mabe ovandi ne kaka que le fort supporte le faible pasteur soko oza pasteur pona nini na statut na yo ya mosala nzambe okoka kokanga motema te ke non mwasi na nga aza boye si fona meme na délivrance na sala ye délivrance na kota na ba prière makasi ndenge nini okoki kende koluka délivrance na bato ya libanda na bato mosusu mais mwasi na moko ozokoka ko délivrer te sikoyo parole que les forces supportent les faibles na Bible yo okati page wana otie yango wapi yo oza pasteur page wana okati yango pona nini yo ndo oza mosali ya nzambe ti yo ndo faut supporter tomona Paul na nini na Bible nkunki na ye banda kobikisa bato me nkunki na ye tikala kolongwa na mokongo na ye te bate ebele baza ndenge wana moto te ya kamena kati na ndako na yo moko oza na ba problème ozo te ya bato mosusu libanda baza kozwa pe lobiko mais yo etant que mosali na nzambe obengami pasteur okoki kokoma kaka lettre ya divorce boye te ke oboya mwasi na yo oboyi mama na bana po depuis 2015 makambo banda koleka nyonso na lokuta kindumba po kende kozwa mwasi mosusu lokolo zoki na mwasi mosusu otali o naza na ye susu ye te sina botisi ye déjà bana natika na ngai me na koboya moto zoyeba te nini ekoya na nsima moni nde boza kofingisa ko mwa nzambe mwana na nzambe fosa motema munene Bible elobi ke personne ne sépare pas ce que Dieu a uni bozalaki uni na madame na yo mami bozalaki na ye uni kaka yo moko séparer yango lisusu na bato bazo kontire kokendaka na mangomba boti nazoyeba te bokola mukambula nini bokola mukamukolo nini siko pasteur ndenge mama mami akufi akoti na sa mabele conscience na yo eza kolobela yo nini tango oza kotala bana na yo batikali bana ya bitike batikali boye bana batikali ba orphelin conscience na yo eza koloba nini po mama mami ake na sa mabele na susi ya mobali ya libala moto ebomi ye susi po yo boyi ye okomi na lettre susi moto ebomi ye yango yake na sa mabele atiki mokili oyo ete ya nano bapasteur mpe mosusu oyo oza déjà pasteur olingi déjà mwasi bovani sikoyo ntango yo boye na bana olingi nde sikoyo mobali mosusu aya kozwa ye abanda kobokolela o bana wana soki neti azalaki na bomoi ndenge oboyaki ebongo bana na yo tiki bango azwi mobali mosusu mobali na abokoleli o bana na ntango bakokola okomi bana na ngai bana na ngai okomi kotutela bana tolo basali ya nzambe mingi boza dans le faux basali ya nzambe mingi boki kobata makana na komwa nzambe na munoko surtout soko lobaka français. J'ai décidé depuis les 4 que j'ai rompu avec mon ex-femme. Ma Bible me donne le droit de rompre, de me remarier. Pour nani oki ko tena accent na ko se remarier. Pourquoi pas olobi que non ndenge na kaboni na mwasi na ngaboye na kobala lisusu te parce que mwasi o aza bizaleli mabe loko aza bizaleli mabe nga na kobala mwasi musu te na kotika la kaka botimu kolo na kokufa pourquoi kokolo babongo te yo folo baka que non Bible pesinga droit ya ko se remarier moto kutu soko il faut ozala ta veuf pour se remarier pasteur divorcé za soni te boka soni te pasteur déjà divorcé za leko soni ndeko moko mwasi ebisanga mama ni tunga na divorcé na ka soni na zaki ko préférer ba benga nga veuve mais ba nga divorce te divorce ça la déjà soni au divorce so divorce benga ba divorce pour na nini ba yango zolo ba ke ba poser ba question te parce que mutu sera divorcé et comme ba question bo divorce qui pour na nini qu'est-ce qui s'est passé au monde nengo za malin yo moko de choses akoloba ke ba tuna yo kutu te qu'est-ce qui s'est passé parce que nous surtout wana au bombi yango o ko expliquer kaka na belle famille parce que bi ke makambo divorce déjà za la soni ko divorcer za la honte les asoni de comment commencer à observer maman ni tu n'as pas soni à cause de la divorcer na préféré bien un veuve mais pas bien un divorcé pourquoi parce que ba question ko banda ko ya pourquoi divorcer qui yango yo moko lobi ki ba poser déjà ba question sur les divorces mais aux gens doit ko se remarier autant que ça déjà moi si mon sous na ye boza komema bato na kati ya mabunga mingi botika makambu oyo na bato bobengi ba païen basala makambu ya boye bino o boza basali ya nzambe boya kote ya bango wala kisake ndeko tala Bible lobi boye Bible lobi boye mais ko mona na ba pasteur ba divorcer comme ebele mutaza pasteur a divorcer na yake bala mwasi ne mususu mutaza chantre a divorcer na yake bala mwasi na ye mususu bokote ya Bible nini j'ai cherché le monde j'ai trouvé ça dans l'église j'ai cherché l'église j'ai trouvé ça dans le monde mokili oyo trop matata bandeko pe boza kotala ngai
soki omoni ke mobali alingi yo lisusu te komiboma na yo nzoto te kokufa mpo na mwana mutu mosusu te mokili eza bien zonga epai ya nzambe tata na ntango ye moko aponelaki yo kozonga kozonga na yo précipitamment te mpo na mobali aboyi yo mama luka orefaire vie na yo yo mpe mobali soki omoni mwasi aboyi yo luka orefaire vie kokufa mpo na mwana ya moninga te yo kufi atikali ya bando continue mokili ebisengwe ye mokili ntango aza na mwasi na ye azokipe so teke nazalaki na mwasi moko akufa bandeko botika na bomoi bandeko oyo nyonso wana kati ya ndako ya libala ekoza na problème sukola mai sambela nzambe lia na yo longola susi na motema kokufa mpo na mobali te azali mwana ya motu mosusu ntango nano oza na mobali na kati ya ndako azokende kofungolaka ceinture na ye na basi mosusu oza no vivante abangi te bongo ntango kokufa otika mokili oyo naza kosona bandeko nyonso omoni oza na problème na kati ya couple na yo ndeko mwasi kokufa mpo na mobali te komiboma mpo na mobali te kokufa mpo na mobali te aza mwana ya motu mosusu akobala mwasi na ye mosusu yo bebisi bomoi na yo kaka boye famille na yo bazangi yo kaka boye surtout bana oza mpe na bana no bazangi yo kaka boye mpo na ye mobali kaka mpo na mobali non kobela motema te kaka mpo na mobali aza mwana ya motu mosusu bandeko na nga tozalaka motema makasi zalaka motema makasi kokufa te mpo na mobali kokufa te mpo na mobali kokufa te mpo na mobali kobebisa bomoi na yo te mpo na mobali aza mwana ya motu mosusu mobali azanga mawa atiki mwasi na ndako akefongola ceinture na ye kote mosusu azongi mpe na ndako comme si rien n'était mais basi basalaka yango te mwasi ntango so obali oza na mobali oza na engagement oza na mobali moko tout est permis mais tout n'est pas utile mais pour na bango nyonso est permis nyonso pe eza utile entre temps bible na se alipeka les écritures bokote ya bato nini na makambo ya boye vraiment bandeko basi tozalaka motema makasi osukoli opokoli mafuta otie kabelo na yo otie pondu na yo batia makemba na kati olie na yo kokufa mpo na mwana mutu mosusu te kokufa te mpo na mwana mutu mosusu mpe soki totekaka babolingo yango basi kaka moto akufa mpo na mibali bakufaka te kaka basi moto akufaka kaka basi me mibali bakufaka te kolingo kufa mpo na mwana ya mutu mosusu te mobali akosa mwa dépression mpo eza rare mwasi aboyaka mpenza mobali te na kati ya ndako ya libala basi baboyaka mingi te bato baboyaka mingi ezalaka ya mibali oyo nalembi bizali ya mwasi oyo nakei ake kozwa mosusu nalembi bizali ya mwasi oyo bamosusu kutu aza na bomoya na basi misato mine ye moko wana mwasi ya liboso ake kozwa mwasi ya mibale ake kozwa mwasi ya misato nyonso wana kaka nana kuta na bizali ya malamu te les hommes sont de menteurs nyonso wana basi ya na basi 4 na 4 wana oyo mpenza convaincre na bizali aza te eza lolenge ya mibali baza ndenge wana baya bato ya bondumba ya modele na bango roi komona tala roi basi ebele okende na baprésident basi ebele okende na baministre bango na bango okende na bamusicien kaka ndenge wana alors na mutucha deja ke bamibali bazaka fidèle te kokufa mpo na mobali te kokufa mpo na mwana ya mutu te lelo ndeko mwasi akoti na sama bele atiki bana na ye baorphelin mobali asa azwa mwasi mosusu mpo eloko ebomi eza bolingo mobali aya deja na mwasi mosusu yo oyo oza koyokanga famille oyo baperdre mwana na bango mama oyo bana baperdre mama na bango bino bayebotikali na nsima bandeko oyo boza kolanda nga botya na moto ata omoi likambo elekeli mama nito abaki na nga na kufa mpo na mobali te kokufa mpo na mobali te kokata bomoi na yo mpo na mobali te kofa liwa oyo nzambe aponelaki yo pona lelo tosiki wana que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nu beneshene bana betu bons. Bye bye, bonne journée.